dossier pe affaire mama na biso Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo ebela batu balingaka ye. Ebela batu balingaka ye na oloba. Est-ce que ba fan ya mama Laure Mbongo bozali? S'il vous plaît, soki bozali bosala mwa mulunge mwa makelele ka ndenge kendaka. Likolo nango komela biso bisika nini olandaka mama Etoiline. Oza na pays nini, oza na ville nini, esalaka nga bien. Tango natanga ba commentaire batu, muto komeli yo mama naza na Kisangani, mama naza na Kasai, mama naza na France, mama naza na Canada, naza na États-Unis. En tout cas, esalaka nga malamu. Je dois vous dire la vérité. La famille. Lelo toye na dossier ya mama na biso Laure Mbongo. Laure Mbongo toyebi ye aza moko ya ba musicienne, surtout ya musique gospel, oyo yembaka na pays na biso. Mama Laure Mbongo abanda koyemba depuis kala. Na ebandeli penza ya carrière na ye, na bandi ebela batu balanda histoire, balanda témoignage. Carrière na ye etikala kozala facilité et surtout que vie oyo mama Laure Mbongo abanda ko vivre ezalaki vie moko oyo etikala kozala facilité la famille. Soki ka papa na mama bakabwani soit mama akufi ezalaka toujours bana conséquence ya makasi. La plupart a bana soki papa na mama bakabwani mingi ba papa surtout bazwaka bana o mona ngande nazo sala ifonga moko na zwa responsabilité ya bana nanga. Papa tango okende na bana zana ina bolingo mais mwasi oyo ya kobala nde ezalaka problème. Na côté mosusu pe soki mama akufi papa lobi abala. La plupart a basi soki papa abali basi bakomisaka toujours bana ya mobali bakomaka bambanda. Ezalaka toujours pasi pe mawa. Alors mama na biso Laure Mbongo aleka na ba souffrance ya makasi na kokola na ye tango abandeki kokola ezalaki pasi yango kutu. Soki bomona lelo mama na biso Laure Mbongo abandeki koyemba ezalaki ba souffrance mosusu pe ebandaki ko motiver ye ezalaki pe kande boyebi soki oza na lipamboli oza na bénédiction oza na étoile na kati na yo. La plupart a batu balikaka toujours par ba souffrance ya makasi. Eza bongo. Mama Laure Mbongo nzambe aye kosalela ye grâce ministère na ye yaki kofongwama ayaki kokutana pe na mobali oyo andimaki ko accompagner ye parce que eza na ba mibali o bazalaka oza na eloko na kati na yo oza na eloko moko ya malunga mais okutani na mobali moko ye na munoko na ye ezalaka ka non na non. Ba mibala bongo bazongisaka surtout ba carrière ya basi na bango sima. Mais gloire au Seigneur, mama Laure Mbongo akutana na papa Christian et d'ailleurs selon ba témoignage ya mama Laure Mbongo alobaka toujours que papa Christian azaki déjà na mbongo a dot. Mais tango amoni mama Laure Mbongo azoyemba azana posa bimisa album même mbongo ezate papa Christian andima kozwa mbongo ya dot babimisa nanu nzembo mwasi na ye oyo alingi abala abimisa nanu nzembo yango yaki kosala ke mama Laure Mbongo abimisa album na ye ya liboso. Après wana nde papa Christian akomaki lisusu kobunda ti nzamba yaki kosalela ye grâce papa Christian yaki kozwa mbongo aye kobala mama na biso Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo asala ba carrière donc na parcours na ye carrière na ye eza carrière moko ezalaki na succès ya makasi. Soki tokotala ebele bayemba ba musique gospel na mboka na biso na ba série ya ba mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo azalaki parmi les 5 musiciennes chrétiennes. Na olobango parmi les 5 premiers. Azalaki parmi batuana. Pourquoi? Parce que premièrement grâce ya nzambe lokaliza ye et deuxièmement mama Laure Mbongo ayebaki nini abandeki koluka. Parce que yana batu mosusu omona azoyemba na ye na yemba ka pona mbongo. Batu mosusu nazoyemba kaka nazwa ba connexion. Batu mosusu nazoyemba ka pona ba connaissance. Donc nasi ya mokili oyo mutu na mutu asalaka eloko selon ba propre intérêt na ye moko. Soki amoni ke non oyo nakoki kosala sali, soki amoni ke oyo eza yanga te atiki. Eza bongo. Donc mama Laure Mbongo abandeki koyemba premièrement koyemba na ye c'était grâce au nzamba tcheki na kati na ye appel autrement dit et deuxièmement ezalaki eloko o mama na biso Laure Mbongo abandeki kolinga abandeki kosepela nango ayebaki pe oyo azoluka na kati ya koyemba.
toye lelo bandeko nanga kande boyebi mama Étoiline na yaka nanga kopanza nteke na yaka nanga kopanza nsango na yaka nanga koloba kobeta masolo ya makambo nyonso na vandaki na monika ba appel kande totiaka ba numéro na biso batu o balanaka nga na YouTube bayebi na tiaka mon numéro de téléphone batu ba mekaki ko contacter mama Étoiline comme d'habitude balobi mama Étoiline ya kokota na likambo yo po ce n'est pas possible bandeko batuninga balobi mama Étoiline pourquoi mama Laure Mbongo abimisaka lisusu ba album te denga bande obimisaka la parce que na kala toyebaki chaque année mama Laure Mbongo abimisaka toujours banzembo chaque année mama Laure Mbongo ezalaka toujours na nzembo ya sika mais comment ça fait-il que mama na biso Laure Mbongo banzembo ezalaka lisusu te mama na biso akomi kaka ba mateya na ba mateya bon la famille kande boyebi eloko nyonso ezalaka toujours na ngonga nango yango balobaka toujours soki nzamba pamboli yo lelo zala mayele yeba ndenge nini ya koutiliser bénédiction na yo pourquoi parce que ezate ke no yo ti mukolo kokufa kokozala kaka au-dessus ya batu nyonso yo kobandaka koleka baninga ezalaka te nzamba pesaka mutu nyonso temps ezalaka na temps mosusu koti kopamba pendant tant 15 ans ozaka kozo vivre dans la bénédiction et puis au moins peut-être 15 ans eleki okomi pe kokweya mosusu okwe penza makasi te oza mais soki ozalaki mutu amayele na 15 ans wana na bénédiction osalaki makambo malonga yango wana nde kobandaka kosunga eza bongo mama Laure Mbongo na ba série wana ya ba 1997 to mata to kende ti ba 2000 ezalaki soki ba 2012 ba 2015 to kataka kuna ezalaki ba année ya succès ya mama Laure Mbongo ezalaki bongo na bata wana mutu penza bimisa mzembo mingi la plupart abatu babando se référer na mama na biso Laure Mbongo mona mzembo kuteleki ata mama Laure Mbongo te mais kilelo oyo eza que ba mosusu pe baye kobima kande toza na ba Deborah Lukalu toza na ba Sandra Mbui toza na ba Rosini Kaiba bango pe eza mwa génération ya sika toza na ba mosusu banani mosusu a Lubumbashi eza na bosani mwa kombo na yembaka pe ki bien les troubles qui troublent ba wana baza batu na biso ya sika baye kobima ndenge toza boy kande boyebi eza batan ya ba sœur na biso Deborah Lukalu ekokoma pe na batan oyo ba sœur na biso Deborah Lukalu bakovanda génération mosusu ya sika ekokota netika nde toza boy na ba sœur Faveur Mukoko pona koko ya ko éclaircir bino yango bomoni mama na biso Laure Mbongo lelo atikali na mateya akomi kote ya mama Laure Mbongo pona bandeko mosusu bakomi ko inviter ye partout pas seulement au Congo mama Laure Mbongo soki bomoni akei na ba États-Unis eza na ba église ya États-Unis o inviter mama Laure Mbongo ba invitaka ye soki bomoni mama Laure Mbongo na ba katanga kei ba invitaka ya kende koteya ezalaka mingi lisusu makambo koyemba te mingi mama na biso Laure Mbongo akomi koteya soki boyebi batu baza na kini bayebi mama Laure Mbongo atambolaka na ba commune mingi bando tambola ba samedi omona samedi ata sikoyo ba samedi mama Laure Mbongo na tongo ye wana azosala évangélisation omona na batongo penza makasi ye wana na batu na ye bazo accompagner ye azosala évangélisation mama Laure Mbongo kande bomoni ajezo kende eza na babilo mosusu oya bande koyemba ba mungongo mata ekita na ba age mosusu ezalaka lisusu makasi wana eza lisusu te ako préférer côté ya yebi ke tout temps na kokende côté ya na côté ya 30 minutes 45 minutes nanga c'est fini maintenant joa concert ya 4 heures du temps a okoka lisusu te je ne dis pas que mama na biso Laure Mbongo akati koyemba ayemba kakaka mais mingi mama Laure Mbongo akomi mingi na koteya ke koyemba akomi koteya mwa mingi koyemba na ye komi muke akomi mingi koteya koyemba na ye komi mwa muke age pe ezokende batu bazo continue kaka koyemba tina ba age eza ba mama na biso eza nani oya binaka wana Biliabel ba wana comme eza biloko mokili ya lingaka lisusu ba mibali ba mona ye wana omona ye wana apesi fwenge na ye azobinaka mais batu ba mipesaka respect neti ba mama Laure Mbongo eza makambo nzambe atalika keno age ezokende totikela ba sœur Eunice Manyanga totikela ba Deborah Lukalu totikela ba sœur Faveur bango nde bayemba ba biso
tozonga pe sima tobanda kokoche bango yango bomona ser na biso Enis Manyanga ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko dossier pe affaire mama na biso Laure Mbongo mama Laure Mbongo ebela batu balingaka ye ebela batu balingaka ye na woloba est-ce que bafanya mama Laure Mbongo bozali s'il vous plaît soki bozali bosala mwa mulunge mwa makelele ka ndenge kendaka likolo nango komela biso bisika nini olandaka mama Etoiline oza na pays nini oza na ville nini esalaka nga bien ntango natangaka bakommentaire ya batu moto akomeli yo mama naza na Kisangani mama naza na Kasai mama naza na France mama naza na Canada naza na États-Unis en tout cas esalaka nga malamu je dois vous dire la vérité la famille lelo toye na dossier ya mama na biso Laure Mbongo. Laure Mbongo toyebi ye aza moko ya ba musicienne surtout ya musique gospel oyo yembaka na pays na biso. Mama Laure Mbongo abanda koyemba depuis kala. Na ebandeli penza ya carrière na ye na bandi ebela batu balanda histoire balanda témoignage carrière na ye etikala kozala facile te et surtout que vie oyo mama Laure Mbongo abanda ko vivre ezalaki vie moko oyo etikala kozala facile te la famille soki ka papa na mama bakabwani soit mama akufi ezalaka toujours bana conséquence ya makasi la plupart a bana soki papa na mama bakabwani mingi ba papa surtout bazwaka bana omona nga nde nazosala ifonga moko nazwa responsabilité ya bana nanga papa tango okende na bana aza na ye na bolingo me mwasi oyo ya kobala nde ezalaka problème na kote mosusu pe soki mama akufi papa lobi abala la plupart a basi soki papa abali basi bakomisaka toujours bana ya mobali bakomaka bambanda ezalaka toujours pasi pe mawa alors mama na biso Laure Mbongo aleka na basouffrance ya makasi na kokola na ye tango abandeki kokola ezalaki pasi yango kutu soki bomona lelo mama na biso Laure Mbongo abandeki koyemba ezalaki ba souffrance mosusu pe ebandaki ko motiver ye ezalaki pe kande boyebi soki oza na lipamboli oza na bénédiction oza na étoile na kati na yo la plupart a batu balekaka toujours par ba souffrance ya makasi eza bongo mama Laure Mbongo nzambe aye kosalela ye grâce ministère na ye yaki kofongwama ayaki kokutana pe na mobali oyo andimaki ko accompagner ye parce que eza na ba mibali o bazalaka oza na eloko na kati na yo oza na eloko moko ya malonga mais okutani na mobali moko ye na munoko na ye ezalaka ka non bamibala bongo bazongisaka surtout ba carrière ya basi na bango sima mais gloire au Seigneur mama Laure Mbongo akutana na papa Christian et d'ailleurs selon ba témoignage ya mama Laure Mbongo alobaka toujours que papa Christian azaki déjà na mbongo à dot
mais ntango amoni mama Laure Mbongo azoyemba aza na posa abimisa album me mbongo eza te. Papa Christian andima kozwa mbongo ya dot babimisa nanu nzembo mwasi na ye oyo alingi abala abimisa nanu nzembo. Yango yaki kosala ke mama Laure Mbongo abimisa album na ye ya liboso. Après wana nde papa Christian akomaki lisusu kobunda ti nzamba ayaki kosalela ye grâce. Papa Christian ayaki kozwa mbongo aye kobala mama na biso Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo asala ba carrière, donc na parcours na ye carrière na ye eza carrière moko ezalaki na succès ya makasi. Soki tokotala ebele bayemba ba musique gospel na mboka na biso na ba série ya ba mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo azalaki parmi les 5 musiciennes chrétiennes. Na olobango parmi les 5 premiers. Azalaki parmi batuana. Pourquoi? Parce que premièrement grâce ya Nzambe localisa ye, et deuxièmement mama Laure Mbongo ayebaki nini abandeye koluka. Parce que yana batu mosusu omona azoyemba na ye na yemba ka pona mbongo. Batu mosusu nazoyemba kaka nazwa ba connexion. Batu mosusu nazoyemba ka pona ba connaissance. Donc na se ya mokili oyo mutu na mutu asalaka eloko selon ba propre intérêt na ye moko. Soki amoni ke non oyo nakoki kosala sali, soki amoni ke oyo eza yanga te atiki. Eza bongo. Donc mama Laure Mbongo abandeye koyemba premièrement koyemba na ye c'était grâce au Nzamba tcheki na kati na ye appel autrement dit. Et deuxièmement ezalaki eloko o mama na biso Laure Mbongo abandeki kolinga abandeki kosepela nango ayebaki pe o yazoluka na kati ya koyemba. Toye lelo bandeko nanga kande boyebi mama Étoiline na yaka nanga kopanza nteke na yaka nanga kopanza nsango na yaka nanga koloba kobeta masolo ya makambo nyonso na vandaki na monika ba appel kande totiaka ba numéro na biso batu o balanaka nga na YouTube bayebi na tiaka mon numéro de téléphone batu ba mekaki ko contacter mama Étoiline comme d'habitude. Balobi mama Étoiline yako kota na likambo yo po ce n'est pas possible. Bandeko batuninga balobi mama Étoiline pourquoi mama Laure Mbongo abimisaka lisusu ba album te denga bande obimisaka la parce que na kala toyebaki chaque année mama Laure Mbongo abimisaka toujours banzembo. Chaque année, Mama Laure Mbongo ezalaka toujours na nzembo ya sika. Mais comment ça fait-il que Mama na biso Laure Mbongo banzembo ezalaka lisusu te, Mama na biso akomi kaka bamateya na bamateya. Bon, la famille. Kande boyebi eloko nyonso ezalaka toujours na ngonga nango. Yango balobaka toujours soki Nzamba pamboli yo lelo zala mayele. Yeba ndenge nini ya koutiliser bénédiction na yo. Pourquoi? Parce que ezate ke no yo ti mukolo kokufa kokozala kaka au-dessus ya batu nyonso yo ko bandaka koleka baninga ezalaka te. Nzamba pesaka mutu nyonso temps. Ezalaka na temps. Et mosusu koki kopamba pendant tant 15 ans ozaka kozo vivre dans la bénédiction. Et puis au moins peut-être 15 ans eleki okomi pe kokweya. Et mosusu okwe penza makasi te oza mais soki ozalaki mutu wa mayele na 15 ans wana na bénédiction osalaki makambo malonga yango wana nde kobandaka kosunga eza bongo. Mama Laure Mbongo na ba série wana ya ba 1997 to mata to kende ti ba 2000 ezalaki soki ba 2012 ba 2015 to kataka kuna ezalaki ba année ya succès ya Mama Laure Mbongo. Ezalaki bongo na ba temps wana mutu penza bimisa mzembo mingi la plupart ya batu babando se référer na mama na biso Laure Mbongo mona mzembo kuteleki ata mama Laure Mbongo te mais kilelo oyo eza que ba mosusu pe baye kobima kande tozana ba Deborah Lukalu tozana ba Sandra Mbui tozana ba Rosini Kaiba bango pe eza mwa génération ya sika tozana ba mosusu ba nani o mosusu a Lubumbashi eza nani na bosani mwa kombo na yemba pe ki bien les troubles qui troublent ba wana baza batu na biso ya sika o baye kobima ndenge toza boy kande boyebi eza batan ya ba sœur na biso Deborah Lukalu ekokoma pe na batan oyo ba sœur na biso Deborah Lukalu bakovanda génération mosusu ya sika ekokota netika nde toza boy na ba sœur Faveur Mukoko pona koko ya ko éclaircir bino yango bomoni mama na biso Laure Mbongo lelo atikali na mateya akomi kote ya Mama Laure Mbongo pona bandeko mosusu bakomi ko inviter ye partout pas seulement au Congo
Mama Lombongo soki bomoni akei na ba États-Unis eza na ba église ya États-Unis o invité mama Lombongo ba invitaka ye. Soki bomoni mama Lombongo na ba katanga akei ba invitaka ya kende koteya. Ezalaka mingi lisusu makambo koyemba te. Mingi mama na biso Lombongo akomi koteya. Soki boyebi batu o baza na kini ba yebi mama Lombongo atambolaka na ba commune mingi bando tambola ba samedi. Omona samedi ata sikoyo ba samedi mama Lombongo na tongo ye wana azosala évangélisation. Omona na batongo penza ya makasi ye wana na batu na ye bazo accompagner ye azosala évangélisation. Mama Lombongo kande bomoni age ezokende eza na babilo mosusu oyo bande koyemba ba mungongo emata ekita na ba age mosusu ezalaka lisusu makasi wana eza lisusu te. Ako préféré côté ya yebi ke tout temps na kokende côté ya 30 minutes 45 minutes nanga c'est fini. Maintenant je concert ya 4 heures du temps a okoka lisusu te. Je ne dis pas que maman na biso Lombongo akati koyemba ayemba kakaka, mais mingi mama Lombongo akomi mingi na côté ya ke koyemba, akomi côté ya mwa mingi koyemba na ye komi muke. Akomi mingi koteya koyemba na ye komi mwa muke age pe ezokende. Batu o bazo continue kaka koyemba tina ba age o eza ba mama na biso eza nani oya binaka wana mbili ya bel. Ba wana comme eza biloko ya mokili ya lingaka lisusu ba mibali ba mona ye wana omona ye wana apesi fwenge na ye azo binaka. Me batu o ba mipesaka respect neti ba mama Lombongo eza makambo ya Nzambe atalika keno age ezokende totikela ba sœur Eunice Manyanga totikela ba Deborah Lukalu totikela ba sœur Faveur bango nde bayemba ba biso tozonga pe sima to banda kokoche bango yango bomona sœur na biso Eunice Manyanga ta ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko